bongo ye molimo oya benga batu batia mabonza ba 10 000 dollars ba 20 000 dollars et utawa Jésus asenga batu mabonza Jésus de Nazareth asenga batu mabonza Yé mon temps babo pesa mo ba kabila papa ya sa matani ko to moni Marcelo ya na kyo petit la tata verset et ça na ba prophétie musu batu ba komi bisango inutile faut yebaka ke nazo binisa likambu oyo pona nini nde nani problème ezala nini nani oyebaka ke Fally azali artiste oyo atobetaka na solo tuna solo po ma mnetalinga te azali musicien o fabrika makasi mutu moko ata bopesa penalty au raté naye mais tellement que mukolo orchestre to bolo ba mukolo équipe ezali oki olomide asepelaki na ye parce que azoninga asala ye marque petit frère donc comme eloko tu yé solo vocal la mutu tu yé yo ebite ke yé gafona ayemba ba vocal la soleil yango moni lelo esala ke garçon wana Fally akoma musicien yake asala orchestre naye parce que mon équipe a commis étouffé mais or que yé moko kutu ba étouffa ba soleil pona yi mais tout ça là na bango nyonso de ba so ba ko dossier côté c'est et engagé biso ba bidoate et engagé biso nani et engagé biso le côté mutu ba so swana na mutu na makamu na bango siko biso ba golata rolata yango na nini botese ya loba imekala toujours c'est ba vérité mon frère oyo komi ya kofunde des autres ba komi ko ba actualité ba diembela na sima dynastie zolo ba makamu oyo aza na raison moi na minute c'est ça maboko a faire mabe ya kanama ebi succès eza na maboko ya faire donc ko partager yango na mutu neto za bato ya commandement na biso photo sur la mambo etali dynastie c'est comme ça problème na ba gouloate c'est le comme ça problème na ba gouloate azali mutu oyo a partager na ba gouloa kitoko makasi donc soki ba gouloate c'est le scram pour la kisaraboli na pas papa Hervé Ferrigola yango biso pe to zo eloko wana to mema yango kati na est-ce que problème ebo za na sele soki alobi mama mwana mso asa petit na ye na bandali ye na makeli siko problème ya za likolo bango baza na si a conseiller petit na ya bandali makeli siko mabeni e engagé biso na nini batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Congo. Et c'est mon officiel plus télévision. Où ils ont une émission la vidéo Plaisir Moto, Plaisir Show, Plaisir Moto, Plaisir Show. Émission Moro, Boulimara, Mini. La petite moto, il y a un bateau, on SM, c'est la bateau, Balimara SM. Vraiment, je vous salue. Encore une fois, merci. La batuto, Balimara, merci vraiment la batuto, c'est pour la Rangai, Plaisir de la presse. Merci, le général manager Clovis Fimpa, pourquoi pas Nayo. Armel Wombo et encore une fois merci na grand prêtre Maya Moto Maya tout moi la festival Bambote et belé encore une fois merci aussi na Janita Business na zanga morote na plateau oyo na zana ya mpaka yende tukusula na lelo par rapport ya makambo etali papa Hervé makambo etali jet set na évité ceux qui Armel Wombo pour le langa déjà invité là. Bonjour Yampa. Bonjour Plaisir Show, bonjour na balanignon sa Congo et c'est mon avis que Némi Mouleka affaires étrangères place à ça vraiment zota la c'est bébé fa na lani donc bébé fa na lani la gauloise place à ça zota so isaunga nunane fois et puis code ya mboka charge ya ba gaulois mettre cette balébé les porte-monnaie magique na bi kalaté na mabilia donc lelo la ti soir mettre cette na mabilia puis mettre arabe libu na panama azana ma président à vie président Manu Mwendo et puis sans oublier Yvette Mbi Azanoti bazwa nyonso bazwa bomengo bazwa ba diamant bazwa me batikilanga Yvette Mbi Azanoti aza plus cher que Coltan
Okay. Donc chez il y a tout Jani Tambu business Jani Tambu n'a pas Jani Tambu business. À ce moment, il ne partage pas, il mange seul, il boit, il bavard à lui-même et puis tout, je regrette. Donc Jani Tambu business, tout ça on a vraiment tout sur la rane, ça la rodé qui passe dans la naï donc tout sur la rara. Ouais. Encore une fois, merci Nadjani Tambu business, la personne pourquoi pas la mettre Godzilla. Il y a pas qu'est-ce qui se passe entre les Gaulois et le Scrum. L'homme qui aime bien châtier bien ne crée pas de problème. Non, c'est le Scrum qui a un problème dans les Gaulois. C'est le Scrum qui a un problème dans les Gaulois. Azali mutu o a partager na Gaulois qui toko makasi. Donc ceux qui Gaulois c'est le Scrum pour la Xaraboli, on n'a pas papa Hervé Ferrego là. Yango biso pe to zo eloko wana to mema yango kati na. Est-ce que problème est gros na c'est le problème neti. C'est le hasard biso Poutine na bi ke otie to tie. C'est le cause na problème na biso ata mokolo moko te donc mutu bongo te na likanisi na ya son jarake. Biso Gaulois na c'est le to zo na non. C'est le open na Ferrego la barotika la ra ko zo na raté parce que a soutenir biso. Balela na mutu azo le misao, ba sekana mutu azo sekisa. Boso mutu benga na ba feti to benga na matanga na oyata mais y'a pas ka Gaulois bazo takiner comme si à la première fois na fali y a une première fois na fali bino kotang bolanda vous dites que c'est vrai ou comment parce que Gaulois peut ka bande kono Gaulois pour traiter bon Christian Boazi na Mali vraiment président Gaulois na West Afrique tala c'est Léo azolo ba makamu o azana raison moi na minute succès za maboko a fait mabe ya kanama ebi succès eza na maboko ya faire to ko partager yango lisusu na mutu te ne toza bato ya commandement na biso photo sur la mambo etali dynastie photo sur la mambo etali Ferrego la za nominé na AEA na donc na États-Unis aza na nominé à meilleure catégorie ya meilleur artiste donc eza miloko oyo c'est Léo azo faire réveiller biso kena obi distraction so to bito mango ti wapi eza ba distraction inutile bato musu ba koma biso to saila bato ba publicité non biso lo baka pona Ferrego là donc il faut to lo baka makambu oyo etali Ferrego là bibo silika pour pesi fali conseil pour pesi ka fali conseil que non à se concentrer na musala tika makambo bote c'est soka lobi makambo na mso sa petit na ye na bandali ye na makeleli siko problème dia sali kolo ba baza na si a conseiller petit na bandali makeleli siko mabeni e engagé biso na nini biso mambe engagé biso lelo tala to ana disque na biso ezo bima la Ferrego la yebi asali ba featuring na ba grand artiste ya mboka o il faut to landela makambo etali biso tala neto yaka to fana na boye faut lo ba pona fere po biso liaka pona fere ngane tiso ba neto na mambo suki nani te o azebe metotika biso za morde te o to sukola ka bibeni mutu akomane bembe biso to yaki to lobi to faire réveiller sur les bembe batna minona mamba komi tala bembe balobi boye pona e bembe mutu akufi laisser les morts enterrer leurs morts on est mambi concerné biso te feza Schengen maître Waza maître Gengo donc mamwana evengando maleli mamwana est concerné biso ata mutu le mon papa Gaulois ou lo baneti à propos il y a modèle ba umo ke na c'est le Scrum ti penanenga mabete donc na bi merdi binga na kikolo wana vraiment na Angola merdi binga donc ça merdi binga mato donc Gaulois tout président Dilor na bi ke code mboka charge na Turquie Gaulois tout chef coutumier ya Gaulois biso devise na biso na temps o ezali to kipe makambu ya Ferrego la to yebisa batu ba kende ko voter Ferrego la parce que biso to beta concert le même jour ya concert to teka $170,000 o nano bat basala ya muti donc photo yebisa bato nyonso basomba concert na biso na vente streaming Gaulois tout baza partout dans le monde to zonga par ko voter Ferrego la nomination na il faut to récupérer yango to za na time na moni bino pe suna apa catégorie mona fali pupa wana mwana muke bébé là les mama kuiza mela libele biso tozo beta siko makambu oyo moni depuis Ferrego la récupérer baton ya commandement na biso ma nyonso échanger tiozo bona ba palpite zoko moni ba cheba so sala na bango nyonso de ba so ba dossier à côté c'est et engagé biso ba Gaulois te et engagé biso nani et engagé biso ne le roté
mutu bazoswana na mutu na makambo na bango siko biso bakola to kolata yango na nini Gauthier se aloba imekala toujours c'est ba vérité moko oyo komi ya kofunda zo ba komi koluka actualité ba diembela na sima dynastie to yebi na biso ba oh to yebi ba je wana ba komi koluka ba actualité ba diembela na sima dynastie donc na yebi ke mutu moko te o biso ne tozabo ba noko mbala Victor Nzao na noko mbala grâce ça na to yebi ke vient na 100 francs na Toulouse pe diango bi marango to yebi ke biso to occuper mutu te to occuper makambu ya dynastie na biso oyo eza album oyo depuis ba album na Congo ebanda nano album lokola dynastie betamati OK yampaka ouais so to bi pe to me ko poussa na mom ki soleil wanga na ete so la grand chanteur ya mboka oyo alobi mutu akimisa fali pour pas quartier latin eza fait rigola je sais pas soki o analyser ngoto yo po yebi histoire ngo développement non alobi mamba solo boko betel solo eza ba histoire vraie eza ba histoire vraie Koffi Olomide d'ailleurs aza mutu agu on est à histoire vraie yo po yebi solo ngo oh mais betela ngo bato bota Koffi Olomide aza mutu agu non qu'est-ce que Koffi Olomide asala effort ba grand drummer lokola grand cadre titina Al Capone azala wana oui que Al Capone peut basoka est content na quartier latin donc ça que faire tangu Koffi Olomide azara vraiment a besoin couleur et à faire rigola ezala pour Koffi c'est la bonne musique tant on a besoin de couleur et à faire rigola ezala a ça faire rigola transfert no caisse même frère nanga la PC mbote Supersonic Mirage asa loba makambo na bien Jojo Malonga na Brazzaville ay mambo o nazo sula tangu bayaka ko so faire yango moni lelo et sala ke garçon wana fali akoma musicien yake asa l'orchestre nae parce que amona que on a commis étouffé mais or que yemo kokutu ba étouffa ba soleil ponaï te mais ye soleil yemo pas le dit que bazora mirage pour ba étouffer depuis bazora qui faire pour ba étouffer fali na bien malembe nani problème ezalani nani we ba ke fali azali artiste o ya to betaka na solo tuna soleil pour m'amener talingate azali musicien o ba fabriquant makasi mutu moko ata bo pese penalty o raté nae mais tellement que mukolo orchestre to ko ba mukolo équipe ezali Koffi Olomide asepela ki na parce que azoninga asala e marque petit frère donc comment eloko tout yé solo vocal à mutu tout yé yo ebite ke yé garçon na ayemba ba vocal à soleil premier album na bango atata ba uti Afrique du Sud tant ba na okende poto na bango soleil atikalaka tant ba komi na poto yé na Gibson ba weli ba vocal à soleil yena Gibson oui ba vocal ba weli Gibson ya ba vocal so roye ba vocal à soleil za belé ah lelo on maîtriser minka ba nzembo affaire net ba nzembo na bango wana vraiment na maîtriser yango te nzembo Koffi Olomide te oh ka ba garçon ba ça ba vocal à soleil na maîtriser yango te na maîtriser mingi ba nzembo affaire rigolo so yango zo mona ke ba artiste fabriqué tu moni yé garçon na fallait sala asala même effort ya koluka kolongwa na nenga système tant bazana na studio na poto ya yo créer makambo mais tant ba faire et puis ba ke sala le maki s'il ça dans dossier là si ça dans dossier tant ba ke studio na poto ne ko sala ke yé fallait ko sala effort koluka ko pesa communiquer à l'hôpital que via lobby na ye asala album lokola pe vie abande ko linga mingi pona ba sacrifice ya mbalukuta eza mamba lokuta lokola via bande ko linga mingi pona ba sacrifice ya pesa ba sacrifice ya sa na kese o to yebi wana ba sacrifice ya pesa yango moni via moneka ah mutu asinya ko pesa makila donc asa mutu na ko garder parce que asa boucherie c'est ça mais boude basa onani makila te makila donc batimbeli ke ye asinya makila mingi moni vie pas koka ko lobelo côté na ndenge ba yeko te poids et pas ba Montana ba yale ba tutu ba Félix Alphonse ba binda ba pour ça album na yo na sala ki mais soki aza mutu na tati na ye ba ke eza pona faire rigolo mais faire fali pour paloba yango ke faire itango batali le marti faire abengae aloba ngomba lebele ya ba bengae ya ba griffe les gars king na yebi ke pesa za vraiment na yebité Jojo Malonga na yebité est-ce que faire egola pona kobenga ye artiste oyo zoluba o benge pona qualité ni na danse est-ce que ya kokani ko bina na faire abinaka na ndenge ya mibali ya binaka na ndenge ya basi siko est-ce que donc et comme ni joli bébé na de colos ou comment
non faire arubenga neti basola ni nomoni type wana c'est basola te mais ay rejoindre bango na lema mais non azokosa moi masolo wana eza masolo ya lokuta azokosa nyonso artiste wana azobeta azokosa et en plus lelo toloba mamu c'est qui est vrai lelo soki musique na biso ezongi na vent ya malamu ezali grâce ya Ferregola grâce à Ferregola ayemba banzembo eza beselte te Ferregola ayembaka nzembo oyo papa na mama na bana bakoyoka na ndako tala lelo ndenge bango bezokende tala banzembo toyembi na papa Malange ata mopepe ouragan agi komoate yepa yembi na dynastie papa Malange ayembi voilà toyembisi ba artiste ya bien yango moni lelo batu nyonso na mokili baza na souci ya dynastie kaka ebima tangu bangwangi o bazabulu ba comprendre que dynastie ekoya na vent ya bien voilà ba komo créer ba actualité ezanga ti donc c'est le Osram azalaki na vision ya liboso amoni liboso Jojo Kabuya mnana pesi omote c'est le amoni liboso à comprendre que pour c'est le ça na œuvre na kata que yozo condamné ba goloa babi qui aime bien châtie bien et longoli ça ya Jackie na la dynastie non to sola bien isa unga nona neuf fois boss to sola na bien est-ce que c'est le na ba goloa bazana na problème te c'est le atika ko finga ni goloa mon c'est le azana souci ya dynastie parce que azana œuvre na kati asana besoin que dynastie wana epousa biso na ba stade de France epousa biso bisika ya minene voilà et ça te que to koyi koloba que c'est le et en plus to sola na bien yé jeune artiste petit frère autrement dit Fally Ipupa tant ça accident c'est-à-dire mais azala on a c'est lilingi à faire tant ça accident mais faire rigola benga kai kasi ye peut en couper les gigola présenter gi ba to sola te ya lo bana faire te ya lo bana faire te albaka Hervé Pam biso zana Hervé te biso zana Hervé gola bataring o biso zana Hervé Pam bato zana ite non asuetaki eloko ya yebi mais tango ya sala accident pona koluka ba moyeke na yake na kosima papa Hervé sueta abenga na mon cher bobo pona kolakisa ke faire gola za ya mukolo voilà place aux hommes na gaulois toza vraiment vocaliser trop na dynastie na biso toza eloko to koyi ko kipe to moni nyonso bazo sala to yebi ba je wana kala to timbela ba bibote mais lelo boye ba ke timbeli bino to yebi ba je wana nyonso mutu akoya musu na je OK na yebi ke na ofrene ba moso na ina lisolo ba oza motema monto en tout cas na biso tout ba communicateur donc toza na toute na tina mangwana te biso za na tina batu ba consommer Ferregola et puis ba voter classe nyonso o Ferregola azali nomu fait beaucoup tina ba page nyonso Ferregola ou rien bokuta ba goloa ya Turquie bokuta comment il faut faire pour voter Ferregola na AEA ou azali nominé na États-Unis donc mambo biso toza na ngo yango na part yango toza na biso lisu na lika mususu te non mutu oncle nanga rife manzongo toza na likambo mususu te mutu akosa na ye mutu te non Laetitia Moussa aussi on l'a botamba que César affaire ya pasteur Marcelo alobi ke bato belé bazo ke nango mwanja alobi ke molimo ya papa we mbezo telengana awa na Congo yango mutesala ke ba jeune asombela mba 10 000 mazampiaka na poche bana papa mbaba bike kwa retirer malobala so retraité ba porter plainte et bon ye molimo oya benga batu batia mabonza ba 10 000 $, ba 20 000 $, et utawa Jésus asenga batu mabonza Jésus de Nazareth asenga batu mabonza Yé mon temps babo pesa mo ba kabila papa ya tia matali ko to moni Marcelo ya na quelque petit la tata versement et ça na ba prophétie musu batu ba komi bibisa ngo inutile faut yebaka ke nazo bimisa likambu oyo pona nini anise ba banga vraiment na yebi ke kalate na clégicho to ke na mboka na to senga na so cher et puis Guy Laroche yé ça honorable anise ba banga to ça on a vraiment to senga cher te biso senga na biso cher te donc toti ka ba prophétie o eza inutile papa we ba c'est responsable paix à son âme atika ba musicien minene poto ba Koffi Olomide ezali ba papa wemba to ba Redi Amisi c'était papa wemba donc tangu tozoni na tozo ba to alo ba peli kampo ne dina bal alo ba edina bal ke donc ya komo luka ke
ranking ba musicien na ba nini et ça na biloko muso ko za la je molimo yake mutu so so bi vêtement cher asa besoin l'être ça mon pourquoi pas molimo oyo ya moniwana apiye aza pasteur apiye molimo ou bien bengana na bien lelo yo ko yebisa Cristiano Ronaldo so so même sous voiture à 5 millions de dollars olobi ne cher non des mbongo ya zo donc tant que ça oyebi ke 10 musu ces nzoto na pe foliant to so lelo mu ne to abo 1 kilo ngulu za $10 otema bonza na église mais omoni bato bazoli ya ngulu oyo ki ongozi zamba opambulo te okoyeki pe na $10 opesa na église osombi ngulu na yo 1 kilo na olie eza pe zomi na moko de jisho to so la masolo bien be faisait na yolo na lelo to na match ba kisia ya bia ba jogo mbodi et puis ba benika cho na bike ba tunanga tu ba mayuku bazana ba ozembo na bike ba tutu bazana vraiment lelo be faisait vraiment to beta ba Peter Kabango ba ozala wana ba jetu marumba lelo na tuzana petit na tetani mukolo couloir donc tetani play to ozala wana vraiment lelo na match na biso ba faisait. Ok, un grand merci na batuto bazo kazo landa biso poto komi déjà na suka ya mpaka ba dédicace rapidement donc nazolo bisaka bagolwa na bagolwa oh vraiment ça tozo beta c'était pas de distraction opération monguna lekate opération somba papa Hervé opération voter papa Hervé bagolwa o toza partout na yebi ke bagolwa vraiment ya ba Congo ça qui a mbongo le grand Kadhafi na yebi ke bon voter papa Hervé Fergola et puis mon vieux Stani Lukusa vraiment na matadi wana na yebi ke vieux bon voter papa Hervé Fergola et puis ba Yannick Bosaka bon voter papa Hervé Fergola Orla Botamba la Gauloise to voter puis Laetitia Moussaou to voter vraiment Fergola ceux qui to voter Fergola Ishalibuna Mishamulongo et puis ce n'est Iramanga na zongi na lisusu bien et puis Hervé Deschasse Junior Luba biso tout maître Miko Mundi Arabe na Paris puis maître Zet Balebele c'est na zogibna élégant de Paris Rodrigue qui pense to voter Fergola so to voter Fergola te Fergola azana mutu ya kofinila mbongo te biso pe tozana mbongo o to kofina te biso tozaka na ba voix o to voter ke ba téléphone na biso to kokota partout au côté vraiment lukio na catégorie 1 au kiti au bon abaté ba innocent ba nini oye toza se na 7 oyo cliquer pour na Fergola d'accord. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission, de cette entretien. Et la main est Mayato moi donc na lobi ha. Motema ya manti. Na bi tala ne na zabu. Elengi. Mutu moko te na vie akoki lisuko za la bolumbu ba pekisa yango na Bible depuis Adam na Eve. Donc yango il faut to la ta mayato moi la griffe du moment a adopté ngana donc to sokoma ya yi. Ok. Adopté biso to sokoma ya nyonso bo mona e pa mayato moi biso to za nango donc bo mona ngo nyonso na pete. Et puis Janita Mou qui cause mal. Il y a l'air à la batte. Oui, il y a l'air à la batte. La PC Bambote Belé, la PCB dans un musée Bambote Belé. Nous sommes déjà à la fin. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Je vous dis ciao.